On a un monde à artiste ne bazo yemba ba mission ba bazo bete. Est-ce que lelo yeso azongi na kati ya stade? Abozonga pe azoya. Azongi. Azoya déjà. Bozo yeso azalete. Azalite. Kola nini? O bete liboso ayaki na yesu te. Ayaki na yesu te. Turo ne yeso azoya. Azoya ne lelo. Wa yeso ayaki te. Yeso azoya. Bisengo lola. Lelo ne bisengo lola. Ba yebina malelo na kati. Voilà. Lelo tozo confirmer yango ke Pasteur Mike Kalambai a continué à courir. Dans la stade de Martyr. Oui. Présidence nous a quoi qu'on commis Sanzambe la femme Mike Kalambai ça te dit quoi? Bon, on a un makasi premièrement. Pour to commis Sanzambe to ebike avec Mike Kalambai donc dans les bons déjà. Dans les bons déjà. Ouais. Donc to yo zong Sanzambe la mitema ninga lobaki. Oui, to yo zong Sanzambe la mitema. La CPL c'est que awa les gens koyinda awa lelo stade de Martyr lelo talaka ndenge lite akanda zoba lelo ibeba lelo biso se to Est-ce qu'on comprend la mongongo de Nicolo? Rassure-toi que ça arrive au trône du Père ce soir. Nicolo. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Chers internautes, bonjour, bienvenue sur votre chaîne MJ Télévision. Ici, nous sommes en direct de Stade de Martyr. C'est toujours votre humble servante Myriana et Lolo. Tous un concert à fond nabiso Mike Kalambai. Oto bande ko zela le jour yango yo lelo mukolo yo. To zela ki biso nyoso pona kwa ko kumisa Nzambe na biso, kwa ko tomba lisusu Nzambe. Lelo to za na Martyr, j'espère que bozo mona ne makambo ngwezo ke nango. Eza ya ko yinda awa. Lelo Stade de Martyr. Lelo talaka ndenge lite akanda zoba lelo ibeba. Lelo biso se to ko kumisa Nzambe na biso. Eza penza ya ko beba. Lelo de Martyr toza lelo awa no moko bozo wande rezo ke ensemble to komisa Nzambe na biso ba o bozana na bandaku bo rejoindre biso na Stade de Martyr lelo eza ya koyeba Stade de Martyr lelo frère Mike Kalambai asalisi yango ba jeté alobi pour ma boya botonda ya trop to komisa Nzambe na biso le moko botala ndenge ambiance ezokende lelo to komisa Nzambe lelo exploit ya frère na biso Mike Kalambai. Bonjour. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Déjà vous vous appelez comment? Très bien. Victor. Ok, frère Victor, le lot na Stade de Martyr. Tu es pour célébrer ensemble na frère na Mike Kalambai. Ça te dit quoi déjà tant qu'on se retrouver dans le milieu? Bon, ils ont ça là bien ma casse parce que bané belé na ebi papa Mike, ba souvenir aux belé na banzembu nae. En tout cas, na nesengo. Lelo penza tu es ko kumisa monena Nzambe wana. Biso nyoso lelo to yo kumisa Nzambe na biso to za isengo okuta na frère Mike Kalambai ne to modèle lelo donc babaki azongisa Nzambe na mutemba. Vraiment déjà azongi déjà tongo. Depuis non ça qui déjà kerini azongisa déjà zonga qui déjà. Vraiment Nzambe azongi na mitema c'est que lelo président Nzambe na stade. Eko kitalo ba mona différence entre mai na mafuta. Vraiment merci beaucoup. Ah, toza kaka wa toza na Stade de Martyr, tozo continuer botala ndenge bana Nzambe bazokota lelo abi en tout cas tokumisa Nzambe na biso. Antine, bonjour. Excusez. Bonjour. Ah, toza na Stade de Martyr. Oui. Présidence nous a quoi kokumisa Nzambe la femme Mike Kalambai ça te dit quoi? Bon, on a un makasi premièrement. Pour to kumisa Nzambe to ebike avec Mike Kalambai donc dans les bons déjà. Dans les bons déjà. Ouais. Donc, tu as besoin de Sanzambe la mitema ninga lobaki. Oui, tu as besoin de Sanzambe la mitema. La CPL, c'est que awa lelo mdo so zonga ya OCP là. Moto zonga ya OCP là. Pour zonga vraiment Nzambe la mitema la bandako. Maman, merci beaucoup. Merci.
donc awa soko bungisa na nzambe na mutema lelo azozonga ba bozanga banda ko bo rejoindre biso na stade de Martyr nzambe azonga na mitema lelo toza ko sepa bana nzambe ngoso to kuta na poto célébrer to kumisa nzambe na biso tala ndenge bana nzambe bazoko base kokoba na kokota pona kokumisa nzambe na biso bawe bozala banda ko bo rejoindre biso déjà na stade de Martyr eza ya kotonda bozanga place te hâtez-vous déjà l'autre ya kokumisa nzambe on est là dans le stade bien que toza libanda nan to kotite tala ambiance yango ndenge ezokende j'espère que bozomona bino moko bozolanda ndenge ambiance yango ezozala Martyr kaka ndenge to prometaki bino ko tokoya to solola na bandeko to solola na bato ndeko pusana pembeni pusana na pembeni mbote voilà esengo na bino lelo ba impression na bino na concert o eza ya nini voilà na joie makasi pasteur na biso père spirituel na biso lelo eza jour à concert voilà lelo ndelo e bango ba o baloba ke akotondisa te olobi balali lelo na kati kuna bo bana oyemba banzembo ni voilà, merci beaucoup. Fidèle ami internaute, on est toujours là. Poto solo na bino. Voilà, tu appelles la bande de quoi? Bonjour Neko. Bonjour papa. Voilà, et c'est mon abino lelo pour un concert au Pendezani. Si on a un monde, moi, artiste, on va y est-ce que lelo y est soit zongi dans quatre stades? Azongi. Déjà. Azoya soit allé été. Azalaïté. Voilà ni. On a bêté le bosso. Ayaki na yesuté. Ayaki na yesuté. Tout ronde y soit Zoya. Zoya ne le loa et soit guidé. C'est malola. Lelo ne biseng malola. Bah bina malelo la. Voilà, merci beaucoup. Et ça toujours dans cadre. Il y a ambiance bande kokara ndenge boko landa ndenge boko mona tozala misala tozala mama pusana osala bien voilà comprenons un peu bande ko bakoya batu bakoya basa toujours rebelle bakoya pona ko glorifier nzambe na bango bakoya pona bakumisa na frère Mike Kalambai bayemba bisenwa lola kaka ndenge ezalaka surtout dans cette mission d'analyse lelo toko solo là na bande ko toloba ki to promettait que bino to za na stade biso yo to za na stade toko salela bino musala kaka ndenge ezali kozala toko tika bino bo suivre non ba interview et puis toko lakisa bino ndenge makambu eza koleka awa na kati. Yangwana bafon na biso bazoya bana nzambe
ça va? On dirait Nazoko bien te. Kinshasa, ça va? Koto, pas réagir, Koto. Kinshasa, ça va? Est-ce que ça va mutu moko na posa ya Nzambe na poko lelo? C'est nazo tuna lisusu. Est-ce que ça va mutu moko na posa ya Nzambe na poko lelo? On dirait bamisuba yaki kapo ba sauter, ba toka bazonga ndenge wana. Est-ce que ça va mutu moko azo luka Nzambe na poko lelo azali awa? Est-ce que c'est un mouton à la poste? Alléluia! Jésus! Jésus est Christ! Alléluia! Alléluia! Rassure-toi que ça arrive au trône du Père ce soir. Licolo. Petana no mololo. On y va. Sikanga ina netola. Tobona boko likolo. Sikanga ina netola yo. Sikanga ina netola yo. Sikanga ina netola yo. Lève tes deux mains s'il te plaît. Et là-bas, ce soir, pas ta main. Tu peux lui parler, tu peux les toucher. Il t'entend. Mon Dieu. Massia, que soit sécrit. Azali susu. Nalili tateo. Tomo la mamo komi bale likolo. Oh oh oh. Alinga loba, na pese aloba. 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 Okay. Maboko makasi pona passer na biso. Lelo tozo confirmer yango ke passer Mike Kalambai akoti na cour de grand. Lelo to ende ko honorer Nzambe. Ye mutaleki biso nyonso na makambo nyonso. Ye mutapesi frère nanga ipema. Alors to betela Nzambe maboko s'il vous plaît. Ngai na lingaka nzembo moko kolo Yesu yo mwana ya Nzambe. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous.